Ezanga lokola mutu moko aotamba makolongulu mais soka kutana lipapa lati lipapa makolone ke changer. Moi ça za fleur donc esenga ga bongo. Commerce ezelo te même musala oye ko ndefo salango. Voilà mesdames et messieurs nos chers amis internet baton so wala na biso na monde entier na MC Pro TV encore de retour de tebseb nous mamba ça les tellement belé. Merci beaucoup à mon frère et ami Prince Sangui depuis Paris, merci Nalifanto. La mère, merci aussi à Rafine Toumba, collègue de la Kin, Migula la Belgique. Joyeux anniversaire à toi et joyeux anniversaire à Karine Mokondi, la baronne. Un grand merci parce que alors, Lelo, de Toba qui a talent de cité, Toyamela Bino, maman Alice Songa, la première dame de la Veninzeza, tout dans Libanda, Veninzeza, Wapi. Avenue Nzeza awa na Mbanzangungu eza parmi eza côté à marché donc justement ça la salon de coiffure naé au soro koti atamo na moi so zaki na programme libala so bimika ozu libala da 24 heures naé ndeto beta moi lisolo le to ba bandela ngo wapi musala ngo banane nini denga mona bien na TV de courtes jambes bombées chargées avec elle mesdames et messieurs qui va parler de tout sauf rien concernant beauté. Alors maman Alice bonjour. Bonjour papa. Boni. Ça va bien? Alors, maman Alice, tu belle balo no libana mboka banga bayeba Alice songa za nani asala nini biso to koyeba mais bato bato le libana ba koyeba te. Vraiment merci beaucoup. Alice songa na sala na salon de coiffure na Nzeza na Mbanzangungu. Naza vraiment d'ailleurs bino mo bozo mona. Boko mona boko tala toza awa. Bolanda bien. Voilà, vous comprenez, le moins trotté. Vous comprenez moi aussi, le moins trotté. D'abord, vous comprenez, mais ça n'est pas bon, mais communication. Et les gars, bien, vous comprenez, elle est tellement timide. Mais le maman Lisa, elle est là parce que la jeune fille, comme Facha plante, Facha kabelo. Est-ce que vous avez une différence entre la plante Moussousou et la kabelo? En tout cas, différence, c'est naturel, et ça naturel. Kocha pe plante eza kocha plante ezanga lokola mutu moko aotamba makolongulu mais soka kutana lipapa lati lipapa makolone ke changer. C'est la même chose pena ko planter. Kabelo na synthétique eza différent. Kabelo soko chango et bimisa beauté nango. Synthétique pe soko chango et bimisa beauté nango. Moi ça za fleur donc esenga ga bongo. Ok, maman Alice Abi différence c'est ça parce que tu belle baromara kabelo on te componente kabelo on zanine. Alors maman Alice ça faut so le bobana musalo na mbulani. En tout cas na bandi musalo kala. Na bandi musalo wana zana na Kishasa na sala esthétique na gali na limité. Bon na bandi ko chango kate. Tant na sisi na musala na zupe brevet na ngana bandi na ko travailler na kin. Mais ming na mi pesa na commerce. Tant na ko voyager na ke Kisangani na ke kuna na bandi ko planter ka bato na kuta ki kuna ba encourager nga noko na nga moko za kuna ebisinga bi mwana commerce ezelo te me musala oye ko ndefo salango ndeye nde mutapesa nga courage retourne nga ya kin tant na komi kuna na sali moi salon ka ya bongo ba encourager ngai que vraiment continuer en tout cas na zaka préféré na ebate préféré pour na sala musana nga bien na mikumisité po ba témoignage ezali tant na komi pe na sali salon ti grand sœur na ba comité ayebisinga non musala ezo sala kuna fotika Kishasa nesi na bi anga kuna na ba kongo na koka na ngai te ngai ayebisinga encourager nga bondeli nga eliaki ba temps vraiment ba 2 ans 3 ans ti na eko tika kana eko kita na Mbanzangungu nde siko na eko sala salon awa na Mbanzangungu vraiment très bien. Alors voilà, Monique, nos copains, on a biso mbote na e donc encouragement on a musalo to linga to l'axamino batuba libanda nyonso bomona na poto eza orte bate belé pe baza ba rosala ngo pe na facilité. Ba rosala ngo vraiment la facilité en tout cas, je dois encourager moi na moi sur asala musala ne tellement bien. Koko telete masala musala tellement bien. Donc so koti so bimi fo mutu pena alobaki ça va outi pena salon. Alors maman Alice, l'autre moment on appelle salon et comment est belé, salon de coiffure et comment est belé. Est-ce que réellement dans Mbanzangungu on a tellement aimé na batu. Alors qualité nini vraiment ya musala oyo salaka pour batu vraiment ba kota rebelé. Bon na rolo baké musala ezali. Bango pe kuna musala ezali.
et kontaka na musala na lobi te ke na leki bango pe ba leki ngai te gentil accueil babota manango so lobo forcer e ko simba te po batala na elongi nga na gentil na ebo yamba mutu na don na zwaka mutu lokwa nga moko na respectaka mutu komileka nga moko yango mona ke vraiment ba préférer nga makasi à part gentil na nga musala pezali na ebo sala na ebo travailler o natangela ngo vraiment na classe natanga vraiment yango na sala yango très bien. Alors voilà, tangango yango sala yango très bien. Alors maman Lisi, ce qu'il faut dire, moi ça peut changer sur combien de fois la semaine, combien de fois la semaine, moi ça peut changer sur combien de fois la semaine. Alors c'est ngarané parce que tout le monde y à part qu'on planter on a quatre tout le monde aux en a plante, aux en a mèche, aux bloc belé. Alors moi ça peut changer sur combien de fois la semaine. Très bien, donc et dépendant kaka na possibilité ya moto. Normalement moi si sou ki na eko ça la 2 semaines té. Fait ça la ka une semaine, soko planter une semaine au longoli, au sokoli mutu, to sali yango soin après au remplacer sous plante mususu. So lingi aux alano naturel au tikina après une semaine, après deuxième semaine inde au planter les sous. Nate kaka vraiment nazoteka nazosala nateka ba plante synthétique nateka pe kabelo balance ba tout ça ainsi de suite bino mo boyebi ba biloko ba chaka oyo bana basi ba chaka nateka rango nyonso nasala ka ba pédicule ba manicule nyonso nasala ka ba soin de visage nasala ka même nalataka pe même ba marié donc chose na manifestation ce qui o religieux tout ça donc tout oyo bino bo sala ka bana basi ngai nasala rango. Voilà, ndeko yom do talanga na poto olingai oya obala awa. Olingai oya obala na mbazangu mais moi oya ezate. Moi ça awa fallait bala itaye, fallait ba remplacer pandeko na yo. Yebisa kaka ya patenti na liste. A opesa numéro de téléphone na adresse. Yepena ko rapolo baloba pena moi mingité. A opesa biso adresse. Yo muto uta poto na vacances. Après c'est sangi soki mère aye boy tourne na mbanzango. Mère am susu kamiki les baby conseil mon on peut so akapa Alicia. Oye na mère ba bongse suki yo pen ndekoza ovanda partout. Même à toza na Kinshasa lingo benga ye po ya kosala yo ba soin au lobby parce que nzoto après tout ata route dai na ngoma faut za la pena na ba norme pour ça la bien. Alors oye pesa biso adresse a na mbanzango ko pesa so numéro de téléphone yo so posa na Facebook to éviter ko pesa bato nyonso ba la no numéro na yo. Juste tout ça na Mbanzangungu na avenue Nzeza 31. Voilà, Nzeza 31 na marché central ya Mbanzangungu. So ngo benga ye tantina liste ya mususu batapoto be wa moi ba dérangement moi belé. To chaka numéro mo be wana mais to cha numéro na ye wana WhatsApp na WhatsApp botine les messages et musoza a besoin de kono moi za fou c'est ce qui vite fait maman liste ça wana. Alors ni nous conseil ni nous repesa na bana basi oyo bazo continuer na kovana ndako ayekoli musala na bagali na banini bazo continuer kovana ndako conseil nini okopesa na bandeko wana nyonso ba Holanda. C'est bon kozanga eza lisumu nzamba pesi biso makasi apesi maboko makolo munoko donc tout nzamba salango. C'est bien yo moi so fana na kati ndako zo sala lo to zela kaka 17h beta olata bien o sapé okende pas jo eza mabe makasi conseil gratuit vraiment bokende koyekola misala oye o mona keza dona yo luka vraiment o salango o esunga yo na vie poko zanga eza lisumu yo condamné nzambe ba kondanaka ete po esa pesa ki déjà lobi ke to luka ekopesa mela biso bana basi bobima na bandako bozela 17h te bobima bokende koluka misala. Voilà, merci beaucoup. On va conclure notre émission. Et si, merci beaucoup. Numéro na eto chango na WhatsApp. Merci na Prince Sangi, merci na Abdul Master, merci na bandeko nyonso bolandi biso. Lelo bo comprendre to ça na moins rapidité. Et ça émission même que tu en pied levé. Alors le prochain rendez-vous est sur WhatsApp. Bo continuer côté la MC Pro TV. Merci na Gypsy Sanga, merci na Mampoul. On vous dit au revoir. Aux page na biso beauté. Vraiment moi lilo je t'aime beaucoup, je ne dis na France, na leli au fort, na lela nangai yo na fuluté, na wenzete, mais na lela nangai yo vraiment na motema nangai. Je ne dis louye moi na Mbanzangungu. Je t'aime beaucoup, Ngilo Star, na lela au fort. Na bi ke to okuta na fara na WhatsApp.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on a dit Maman Lisa la France en tout cas. Merci beaucoup à Nayo, donc Karine Mokonzila Baron, Soroye Kin, Beta Petour na Manzangu aux Amaram Nayo. Et merci beaucoup à Rafine Toumba, joyeux anniversaire. Merci à la journaliste sur Internet, merci à Bassine Sakapachi, merci à tout le monde. Vous êtes tellement belle en retard à la communauté. Merci à Bosco Boblé. Merci surtout à Presse Sang, Presse Sang sans Mobulo. Yoza le roi Moïse, Yoza le roi Alice Assonga, Talapeka Alice Assonga, et au bien. Merci beaucoup, je vous dis au revoir. On a écouté un nom Balasima, on a bien invité à Sika. Donc, on est dans le côté, moi, Coroneza. Tu es venu au Corona, et ça t'es biso côté Coroneza. Merci, Maman Lisa, les mots, Corona, voilà. Au revoir et à bientôt. Merci. Vraiment, merci beaucoup.